ayebi makambo oyo na ndenge akotikte donc Evelyne Kamolo mpe aza moko oyo kabolani mpena ya kolia ya komela ya koseka ya kolela mais nde balobako nzambe asengi milimo na ye ape matania mpona bafana na biso Dali Kitambala tusi kotomona ngai nazali na tante na ngai moko banda kobengaki Sakata serve ngai yambi avanga amini biso na ye kaolela makasi ya na niveau ya ngula wana aza kusini nanga mwana tante na ngai ye mpena moto akutanisanga na Dali Kitambala tona kosolela na ye tapi rouge tusi kotomina mpe ya sonam baza bavie oyo balakisi bato mpe lelo banzela balakisi bato lelo nzela balakisi bato omoni na kala tonda kotala batéâtre de chez nous mais bango ntango bayaki baye na baévolution moko boye donc yango lelo évolution na yango lelo tokomomona mpe ke banada babima tomoni mpe baida babimi donc baline wana bala duchesse tomoni batanti linda donc c'est-à-dire bavague wana ava bango basala yango bazwaki bamakolo wana epa bapauvre Dali Kitambala bapauvre Mingweri c'est belé baoyo bakofi donc alors message moko mpona maestro maman on a posé l'image Beniaka mbangu yaya Beniaka mbangu mutu na ngai ya mbula na mbula tolingi na bale moto osala ngani na Suisse tonolia mbongo elengi ko moto osala biso de na Suisse tolia mbongo elengi biso de mutu na nga vraiment mutu na kolekisi bata mingi ntanso ya karibu batina kar na ngai akotisi okiti tovanda tosololaka mutu na ngai ya ndenge moke te mai ta bapesai nga maladi aolela nakanisi nga koko na nga kufa nango nga na nga misato kufa nango napesaki namonaki akomela ba 99% ya chambre ya malchance ya kovivre mpo nga mona perda de bato na même maladie le cancer ya stomac j'espère tuka namona koko na nga kufi nango grand na nga kufi nango nabangaki kaka koloba ata songo mona nga profete malheur me nayebai ke probabilité kozala naki mai ba 2% mais Evelyne nakute toseka po nakekoti na rave na esobe tokoti na rave na démarré pe yemo tomoni liwa soko yaki mvula me toliki lango parapluie tobatamaka soki ezalaki moi mpe tosenga ngo baparasolaire mais liwa ezaka mopepe emonanaka te mpa yoza eza bato bakufa mpe bapresse te biso tope totikala na toza internet te chacun son tour chez le tailleur tito basimetiere oyesaka moto kokufa te onene mo libula na ekopole bape posanga konsola melanga fo bakunaka te ezalaka air Monsieur Moussaka, c'est qu'il faut appuyer le pays déjà. Moi, nous sommes poisson, Bambassou. Moi, conseil, on va tirer la main. Biso totanga ngo la 6e des humanités à livre anthropologie pensée bantu. Bantu e bara me bemba mu ya jeune et la ramabo. Na fundi yo. Auto fundi yo. Bantu e bara biologie. Raisonnement ya bantu. Bantu ne se bara e bembe ya jeune les aresimba marala mo. Jeune a recoufate. Moi dis biso bara na ngi bemba bululu. Ake jeune, ake mona mukete pour le coup na 37 ans. Aïe, à la Jésus, à la Lumumba va être à 6 ans, ils ont fait à 33 ans. Moi, on est dans mon attaque de la maman. Tout le monde a dit que moi, on est même Evelyne. Aïe, à la Jésus, à la Lumumba. Donc, c'est la profiter bien. On peut interviewer quand même. On peut interviewer. Eh, bon, tiens, ya. On a Dadi en même temps Evelyne. Donc tu es pour 2 personnes. Evelyne pas avec camarade Nanga, Dadi avec fille Nanga, Salamo. Donc, on mi balé peut aller à. Donc, des fois on manque les mots à dire, mais bon voilà. Oui, comme tout ça. Comme ici quand on a Dadi et Evelyne on a très bon souvenir. Dadi a tout le monde est proche. Et puis Evelyne a serre Nanga peut tout avoir sur la bien. Sur Naza na qui souvent. On les pas na pour tout le bani. Comme ici quand on
Voilà, c'est moi qui vous remercie. Merci. Basala, et bon matin, et t'as laissé cette année. Parce que bon, c'est maman Olive appelle sur moi, Denise appelle sur bon wana et bimi na maboko ya nani na maboko ya artiste comme na maboko ya famille avec kitamba pour ça non parce que bon vous c'est maman Olive c'est na maboko ya nani mais pour organisation la ville non président Mutoko Tchako et personne na maboko ya famille et personne na maboko ya famille comme des mokote asimi mbongo de kitamba na maboko na il y a pour le personne na maboko ya pour le personne na maboko ya famille à Poulou. Dès que c'est ça, on a pour les amours, il y a un attaqué Moutou dans ma cambouille. Je suis pour Poulou. C'est normal. C'est normal. Et Simba, on était dans cette. Non, tu as ma cambouille. On va dire Simba. Et aussi, Simba. Organisation, ça bien. Bati Kande Kombo, président, ça c'est le nom. C'est Alobaki. Il y a Owana, beaucoup par Kolobaki. Yé, Alaxarane, Karaye, Alobi, organisation. Et ça, c'est une organisation. Mais il y a un Mutu, il y a un Mutu pour la Chikopulu, puis la morgue, mon analyse Vandi pour le podium. Nous avons un peu de l'eau italien à Loge Bar, à Yen, à Montina podium pour la Chikopulu. Je crois que le bâti est comme Marana Souka, toute la organisation, où il va y Sali, mais Nathan Matérema, à Osama Tegozala, n'a pas déjà commencé ça. Merci. Ok, merci. Mes condoléances. Ouais, merci. Toza na matanga mibale awa toyebisa mibale ya David Ikambala, artiste et comédien, là ya Evelyne Kamo Lopez, maman Lopango. Point de vue na yo en tant qu'artiste okoloba nini na makambo ekomeli biso presse na makambo ekomeli bacomédien baliwa ekomeli biso déjà oloba liwa eza mokano ya nzambe eza meme tapesaki eza meme tazo nde tozomona bandeko na biso bazokendaka biso bato totikali tozwaka mayele tobongisaka bacomportement voilà yana bato mosusu bazalaki benemi géré ya kamo to ya grand frère na biso dadi na minute oyo bango daa bakei mais yo tikali na charge wana na motema na mone yana bango mpe mosusu eza na bato mosusu mpe bango batielaka bango bakali to bazalaka benemi na bango mais lelo bango bakoti mabele bato yango batikali bakocontinue kaka vie donc en gros tobongisaka bizali voilà. oza parmi bato bayemba mpe na album neuti oleka oyemba nzembo ya liwa nayebi te yo mo ntango lelo liwa ekomeli biso analyse nini osala par rapport à liwa nzembo oyemba mamosu ekomelaka yo te nayebi te nzembo yango ti oyembaka ezalaka proche na moko akufaka na inspira oyemba to oyembaki kaka mpo oyemba lelo vanité de vanité baartiste akei kamo akei lelo okoloba ni par rapport à nzembo na wana ndenge liwa ekomeli biso biso toa bamessager toa baévangéliste nzambe apesaka biso inspiration pour tout faire na peuple les inspirations yaki on va kobomba ngo te et puis musique ezaka couche moko te mpe melaka bolingo po toyemela mpe bamakambo boye kointerpele bato ke liwa ezali tobongisa bizaleli mpo lobi eza ya nzambe nalingai te nayembaka rumba na kumi si mwasi to mobali nalingai banzembo mpe boye ezala voilà. Merci beaucoup. Pèse-poids artistes, Bogolobela Poulou, Bogolobela Bakitu, Wana Bakufa. Mais la mangue, il y a Kamon Lopez, il y avait Dadi, Verlin Boss. On peut baser innocent, il y a des artistes, il y a père, est-ce que tu vas payer un bon en tout cas, vite, conseil de repère, ça n'a bino, pour la Tanzanie, je vois la ceinture, pour la Tanzanie, la fille, pour la Tanzanie,
bino boyeba apenza expliqué na bano na jeunesse na ntina suka na yebi bible mobimba ngai. D'ailleurs, comme la différence, pourquoi pas vous préciser qui la date par rapport à la presse, dans le monde des comédiens, pourquoi pas vous préciser les lots, tous en amont, Bon, merci. tous surpris, tous au courant. Mais pas tout ça, au courant, la montée, bailler la mort, bailler au coup tard, et même il y a journaliste en tous, ils sont comme Lopez, et puis, la plus nos petits sont pas précisés. Vous n'avez pas parlé de ça. Bon, les abisotés, bisoto, le cas qui va faire ça, bisoto, parlé de kobundabunda baprésident na biso ya likolo babundibundi baopesa biso martyr bapesaki bima vendredi po batindasa mais baye kobenga bamodifie liso programme mpona lina epai ya bamusicien eza différemment eza ndenge ozotambola bien te en fait pas wana toza na Côte d'Ivoire. mais aza artiste Oui, aza artiste alors bosalaka babenga ngo nini bosalaka babenga ngo na concert ya mungu babenga ngo donc botuka mpe bokalikilaka boyebi ke artiste bosala biloko donc oba baartiste mais soki toye na congo awa naotrouve yango normal ebi olobi soki ya likambo otambola bien te eza ke maladi toona banzoto toolandela pe docteur ayebisi yo osisi baexamen te obali obimela bakisa yi bon yende olandelaka bien te mpo bato ebele baza na balandelaka na bango balandelaka bango nga mpe naka négligent mokenga neti wana lo bango bayokanga na négligent moke maladi mais nakomi siko mwa mayele mais siko nabiki moto akozala maladi nzoto docteur atraité yabiso bon zonga dans 2 mois ou 3 mois oyo osala yo betango kara donc eloko moi bana kose grave sur mofami papa est grave etambo kolobaka bandeko oyo bapresse bayo